Tangu ifweni wana bilaka totelema pwete tokangola koma ya solete ngonga na biso ebeti oyo topesaki bino elaka bandeko bolimbisi makasi pwete ngonga tolekisi ebele ezalaki kodependre na biso te bandeko bolimbisi mingi pwete topesaki bino elaka ke tokosolola lelo na ba oyo ya biso bandeko oyo bazali wapi bazali na mboka Kinshasa bandeko bazali na mboka Kinshasa oyo topesanaki na bango elaka tokosolola na kombo ya prophète Jonathan Masusa alobaki ete tokosolola na ye ezalaki prévu na 15h topesaki elaka me asengi bolimbisi ebele alobi ete bandeko azalaki na retraite bautaki na ngomba le temps ke bazonga embouteillage à Kinshasa et permettre bango teke bakoma à l'air vraiment c'est ce qu'ils moi pena persona et sabino teke toko koma na tina ngonga oyo 16h pour vous informer ya solo bandeko bana somme ekolo Congo tozali wana na bandeko na biso papa na biso le prophète Jonathan Masusa na bandeko mususu oyo bazana bango elongo moko ya solo ete diaspora ezana besoin ya koyoka bango diaspora ezana besoin que tout solola na bandeko na biso oyo babima liboso balobaki bazali basaleli ya nzambe et alors tango balobaki baza basaleli ya nzambe azala komele moko le Dieu créateur oyo akela mabele na se nzapa nzakomba akongo mongali oyo nzambe obiso ya solo akela mabele koloko et alors tobengi papa oyo tosolola na bango elongo mitune kozala ya ngai biyano kozala ya bango po ete bango bazwa engagement balobake bajira baza basaleli ya nzambe mosaleli ya nzambe ayebi nini nzambe azali kosala na mabele koloko ya solo bandeko toyaka wana po ete tokundola na bino tolobake lolaka ya mvuluzi kimbangu chaîne na biso kombo nango lolaka ya mvuluzi kimbangu toyaka wana kokundola bobiso bonzambe oyo ya biso bankoko ya biso eske bayebaki nzambe to bayebaki nzambe te bakoko ya biso eske basalelaki nzambe to basalelaki nzambe te tokoluka toyeba biso na bino mais koyoka deja na bandeko ebele balobiki te bankoko ya biso bazalaki soki atelemi alobi nzapa nzakomba akongo mongali nzambe ya mpungu tulendo tala makambo toza nango yango oyo liboso ya bana liboso ya sizota nango nzambe abandaki korépondre bango instantanément directement nzambe apesi bango réponse apesi bango oyo bana basengaki epo na nini nzambe ye nzambe azali kaka moko akufa te achangea te azali moko mais distance oyo esala biso na bankoko na biso bankoko na biso bana kosenga babane kozwa mais biso ekomi ya kosenga bambula ebele tosenga bambula ebele bamiki babaya na bango te naluka nzela mokuse akenda nzela mokuse akoma asimba bamagie akota na baloge po ete abelelaki nzambe azoka ete eloko nini esala rupture entre biso na nzambe. Et voilà, je ne suis pas seul aujourd'hui. Comme je vous ai dit tout à l'heure là, je suis avec le prophète Jonathan Masusa. Obolanda ki bandokebele na kati diaspora bayebiye mingi bayebiye te. Et alors nakanisi mpoke na biso toko pasola mona bango comme tu dis toujours. Merci ndeko na biso Madimba Wasa alobi mpoke pasola mpoke. Pasola mpoke tozako pasola na bango. Et alors on a kosenga na bango va se présenter tozali na batu poni na kati na ligne na biso oyo ke bandeko na biso moko na bango bako se présenter toko banda na prophète Jonathan bandeko toza en distance tozo solo na téléphone na WhatsApp bandeko boyo kaka mingongo na bango mais ngai ne boko mona ngande après bozo mona ngabu alors le sako epai na yo ndeko prophète
Jonathan le sako epanalo. Merci Papa Jacob. Na tongi nzambe na pesi merci na ndenge lelo apesi biso nzela toleka makoyo kisali susu mongongo na biso epai na yo toyebele na bandeko oyo basepeli likolo na biso losako na yo mpe losako na bandeko nyonso. Merci. Matondo na kanti prophète ozali yo moko te. Bandeko mosusu boza o bazoyoka biso toza na kati ya conférence bakoki ko se présenter baza banani comme ça toka mpe bango mpo bandeko nyonso baza na kati ya diaspora na kati ya États-Unis, Canada, Australie, Japon baza kolanda bino. Moko na moko a se présenter aza nani et to continuer émission. Merci papa. Nazo yo ici pour na pesi sango mosusu présentation eko eza ya mingi papa bolimbisi eko Jonathan oui Moussoussa na rectifier mon moke pour na okaki olobaki Moussoussa. Ah sorry, excusez-moi, Moussoussa. Merci, pardon. Moussoussa bolimbisi voilà nazali moko na kati na basali na nzambe oyo nkolo aleki na kotelemisa mpona kosala mosala na ye kasi nazali kotambola ngai moko te kati na mosala monene nkolo aleki na kopesa biso nazali na ekipe mobimba ya basali na nzambe mosusu naza kotika bango baleka na losesemona bango Matondo. Shalom. Shalom. Nabiangami na kombo ya evangeliste Christian Bouchabo. Il y a trop les échos. Ici, maman, je traite. Shalom Papa Jacob. Shalom. Ngai ezali maman Gertrude. Ezali maman Gertrude. Ngai nasololaka nanga na fois passée tosololaka obengaka. Bon, naza pe na équipe ya prophète nde tosalaka na ye elongo tosala ya nzambe. Matondo. Ya solo toyambi bino lelo po ete esika bino bozali na mboka bino bozali oyo tobengi na kombo ya mboka Congo. Congo wana ezali mboka oyo bankoko na biso bakela yango batya bino wana. Mais na ntango tozali komona bacrime eza koleka na mabele kolo Congo, massacre, viol, érosion, inondation. Bozali ko vivre yango sur place nano bomona yango te. Mingi na kati na biso tozali komona ngo mbala liboso na mabele kolo Congo komona ba situation oyo ekomi généralisée, ba crime généralisé, ba massacre généralisé, ba inondation moyete mboka ekofi. Epai na bino elingi koloba nini? Bino basali ya nzambe. Bokoloba nini na eloko boza ko oyo eza koleka liboso na bino? Kasi na kanisi ya monane kala kokondole ya nona motuna na yo ezali na mosala na nzambe moko nano basi présente te kala basi présente nde nakoleka tokoleka na kokondole ya nona motuna wana. Maintenant on va se présenter mais il y a beaucoup des échos. Échos eza mingi na nino na bino na kanisi ya côté na biso te mais à côté na bino pour maman j'écris dans lobby échos ezala quitté. Alors, mon salle yanzama mousso se présenter toujours Kaï. Ok, merci papa. Merci beaucoup papa. On a invité ceux qui ont été là quand même maman. Quand moi écho eza mingi et puis les autres pour la nini. Oui, écho eza mingi en tout cas. Mais continuez à papa la kanisi maman j'ai la calme téléphone. Aucun problème, j'appelle. Ok, merci papa. Très bien. Ngai nazali pasteur Rickmans et Peda. Nazali pe moko ya
basali oyo tozali ko travailler ensemble na prophète Jonathan. Merci beaucoup Zamba Tambolani. Matondo, très bien, son et commis bien, na kanisi bobongisi Matondo barabino. Voilà mon tour na bisa ngwana prophète Jonathan okolobani ni potolo to kakiyo oleki na ba chaîne ebele na etando ya Congo. Olobi makambo ebele ke Nzambe atelemi oyo Nzambe azali kotomboka. Est-ce que oyo toye komona ezali Nzambe to ezali mabe ya biso batamukili to ezali nini maloba na yo? Matondo venge papa tika ite lokumu nyonso ezonge pai na nkolo ya liboso na kolo baboy tembe na biso bato na mokili koboya na biso bato na mokili kondimela o Nzambe azali koloba mpe azali kosala yango nde azali kobianga Nzambe kolo na biso o makomi elobi ete likolo mpe na se ekoleka kasi maloba na Nzambe ekoleka ta soki moke te ya solo kolandana na motuna na yo ezali motuna moko malamu o outi koloba eloko moko ya motuna ya motuya ete ba inondation makambo kili Yawe Nzambe asalaka eloko moko te soki aliki na kotalisa nano mabomba mina ye na basali na ye basakoli soki biso tozali kotambola koleka na baetando na mboka Congo tozali mpona kokomisela bana na Nzambe nano ya Congo mpe oyo bakongole bazali na mokili mobimba malako na Nzambe to emoniseli oyo nkolo azali kolakisa biso uta na ngomba oyo tozali kokende kobondela mikolo na mikolo ya solo papa kala mingi te nautaki kolobela liloba moko ya motuya na bana na Nzambe na ntina oyo soki tolingi toyeba ngonga nini ezali na montre na Nzambe esengeli simplement toluka kotala kaka baevenement bilembo na makambo ezali kosalema nzinga na biso nzinga kaka na biso nakanisi osouleve déjà point moko oyo nazalaki meme kose préparer naleka na kolobela yango kala mingi te mais comme déjà nkolo mpe asakoli na nzela na monoko na yo n'empêche que naleka na kolobela yango lelo bamai eza kotomboka ongola alobi cette fois-ci azoloba mingi na nzela na bamai mbula mpe na nzela na moto nakanisi bino bipai wapi bozwami bozolanda malamu ndenge nini bamoto ezosopa na butu mpe moi na mboka Congo entre autres aéroport na biso ya njili bisika misusu bandako ya minene bamoto ezopela esiko ezouta na bato na mayele na mokili bazokoka kososola yango te soki kutu tolobi tozwa mai nana mparlo meme pa nakutani meme na expert moko aza kolandela makambo etali bamai baremarke ke meme fleuve na biso Congo wana balobi ke selon bango fleuve na biso Congo ezodeborde tellement ke ezoévacue lisusu mai te Kinshasa mobimba ekomi mbula soki ebeti kaka ata ya moke soki baérosion te alors bainondation mais malheureusement olie bato basosola langage na Nzambe mais bato bazose penche kaka na mayele na bango ya kibomoto nakanisi ete kala mingi te bato bakoleka na kokamwa toza kokende malembe kokokisama na makambo moko ya minene ya somo oyo ekoningisa mpe kokamwisa mokili mobimba na mboka o Congo mpona loba mingi te nazongisi nanu maloba omboka yo mpe na kokoba na biyano na mituna na yo kolo apambola yo Matondo papa na biso mususa ya solo ete papa Jonathan mususa ya solo biso tobandi komona ngo ke tobandi kokamwa yango tolingi toyeba eske biso tozangaki botosi nde Nzambe abandi kosala vengeance wana to ezali ke biso mo bata mokili tolingi ke mabe wana ebanda kosalamela entre biso na biso kindoki magie oyo nyonso tolukaki yango tozosala te tomemonisa mpasi yo koloba nini nango réseau eza kotungisa mwandamu papa tosimbi motuna malamu mingi te donc konstate biloko nyonso tomoni tokoloba nini ezali Nzambe moto azosala yango to ezali biso moko bato ya mokili parce que bandeko na biso ebele basimba bamagie baye nango na kati ekolo Congo surtout na Kinshasa
bato nyonso bagouvernant oyo bagouvernaki mabele to le Congo baya na bakisi modele nyonso baya na bamagie baya na bamarabu baya na babiloko ebele na kati ekolo Congo yango wana esali bacourt circuit te ebele kosala makambo toza komona to ezali ke nzambe pena alobi ke ntango na ekoki apinir biso. Matondo mingi papa motuna ezali malamu na komisi nzambe mpo na yango oyebi papa nzambe oyo tobelelaka azali nzambe na bilembo po soki nakanisi mopepe ebandi kopepa makasi to likolo eyindi na mayele na bomoto tokoloba ete mbula ezali pene na kokwea kasi mpona nini bilembo oyo nkolo akoki kotia kati na biso bato na mokili tokoki kososola te ete ezali mpe kotalisa to kolobela biso likambo songolo to pakala ya solo soki bakozonga na motuna na yo ezali motuna moko malamu mingi na ebele na makambo oyo ezali kosalema papa mingi penza ezali bilembo kouta epai na ye moko nzambe mpo nzambe wana na bolingo oyo azalaka na yango mpo na biso ata komona incrédulité to motema libanga na bato oyebi ndakisa ya Moze liboso na Farao motema na Farao ezalaki makasi lokola libanga kasi nzambe azalaki komultiplie bilembo azalaki komultiplie baprodige basine point aleka na kobuka motema libanga na Farao to aleka na kondima ete solosolo Moïse azalaki koya liboso na ye de la part du Seigneur bilembo nyonso tozali komona papa ezali manifestation ya puissance ya nguya na nzambe po atalisa banganga atalisa bandoki atalisa bato na tembe ete nguya na bango ezali putunu mpe ezali pamba na miso na ye po ezala mpe elembo to bilembo na libota na bana Kongo basosola ete ntango epelemi kolo alingi asala eyano na motuna na yo yango wana maloba mboka yo nkolo apambola yo ya solo tolobaka ke na biso na mondinga na biso tolobaka ke ntango ifweni l'air a sonné ntango ifweni ngonga ekoki ngonga ebeti papa na biso toyi totuna yo l'Armageddon na ntango toyokaka na kati ya bible bakoma l'Armageddon est-ce que ezalaka réalité ou tokovivre yango to eza nango kaka baconte okoloba nini yango moto na kitoko kola pambola yo wana okundoli lisusu vraiment mozindo na emoniseli oyo nasololi nango ntango molai na nkolo mpo nakanisi papa na mikolo ezali koya soki nkola kofungolela yo na biso nzela nakoleka mpe mingi na kokundolela bana na nzambe mpe libota mobimba na bakongole na diaspora na bamessage oyo ya mopembo na ngai na monge na nkolo dans le séjour de mort oyo nkolo alekaki na kotalisa lisusu ya mingi mpenza koleka nazongi na motuna na yo ya solo Armageddon papa ezali lokuta te bato oyo batiaka tembe na likambo wana nkolo aleka na kokela bango mawa basosola ete likolo mpe na se ekoleka kasi yo nkolo alobi ekoleka ta soki moke te Armageddon oyo toyokaka mpe totangaka na makomi epai wapi etumba monene mpe ya suka ekosalema oyo ekoleka na koepose arme na lola nkolo elongo na moyini satana na mapinga na mokili ezali une vérité véritable ntango tozali kokende malembe na kokokisama na bilaka na nzambe mpona Kongo oyeba ete de l'autre côté esengeli kelelo mpe eleka na kopeta tika ete nkolo apambola baye nyonso bakososola maloba mboka yo nkolo apambola biso. Et alors, papa na biso, il faut s'attendre à la fin du monde. Fin du monde. Et pas na eux années. Merci mingi papa. La solo fin du monde ndenge oza koloba papa ezali enseignement moko mozindo penza makasi. Fin du monde wana nakoleka na kositue yango na bavole mibale. Ya liboso na constituer fin du monde par rapport ya fin ya existence ya moto na se na moi. Donc moto sima na ye kobotama kokoma mpaka ye wana atiki mokili wana ezali suka na ye na se na moi akei. Kasi ezali na suka ya mibale oyo ya mokili, c'est-à-dire oyo nzambe yawe nzambe ntango ye akoya konetola nano lingomba na ye oyo toza kozela biso nyonso toza koteya koloba enlèvement de l'église
anetoli lingomba na ye. Pe sima na konetola lingomba na ye bayo bakoparticipe na enlèvement de l'église ti bakotikala na oyo tozali kobenga lopoto la grande tribulation. Pasi milelo mpe minyoko oyo moyini satana na bange na ye ya soloka bakoleka na koimpose bato nyonso na mokili mpona koteka mpona kolia kolata ye jean pas esengeli na bango kondima kozwa elembo na nyama kaba motoba tuku motoba na motoba to na lopoto 666 oyo ezali lisusu mystère te mpona bamboka oyo bino bovandi to na états-unis d'amérique na canada je passe eloko wana deja eyebani mpe eza kosalema mpe nsima na yango ya solo esambiselo na suka esambiselo na suka ekoya nsima ya bataille d'armagedon tolobelaki na esambiselo mpona koleka na kokamata na moyini satana na bange na yo balandaki na rebellion na bato na mitu makasi bakolaki koningela yango nzambe bango nyonso bakobwakama na libulu na moto esuka na mokili nyonso yango wana matondo tozongisi maloba epai na yo ya solo ete biso tobelelaka wa lolaka ya mvuluzi kimbangu papa nakanisi oyoka kombo wana lolaka ya mvuluzi kimbangu oyoka yango ke bankoko na biso basambelaki mpe nzambe me mundele ayaki mpe alobi te botika na kokota wana mosindo wana te bankoko na biso basambelaki nzambe ayokaki bango nayebi te soki oyebi likambo wana me lelo tozali komona ke bato ebele balobaka ke bankoko na biso bazalaki bandoki bayebaki nzambe te réponse na yo eza nini matondo papa tika ete mokili na likolo mpe na se ya pambola yo mpe bandeko nyonso oyo baza kolanda biso esengo mingi na koyoka mituna oyo vraiment ezali inspire makasi kouta epai na yo nakanisi ete bandeko bakokondane bakoko na biso totalement nano bazali na tort moko makasi po tout à l'heure outaki kotanga nkombo ya Simon Kimbangu ya solo nasepeli nano na banda na esika wana papa ngai yo nazali kosolola na yo nazali mokongo ya bakongo te nazali mpe kimbangiste te kasi ngai nakoyebisa yo papa ete ngai papa Simon Kimbangu abimela ngai mbala ya liboso na Egypte na mboka Egypte oyo nakendaki mpona kosala mosala songolo ntango nazalaki kokatisa désert esika ya liboso oyo papa Simon Kimbangu abimelaka ngai ya mibale papa Simon Kimbangu alikaka na komimonisama liboso na ngai ntango bafungolaki ngai nzoto oyo na nzela na opération mpe à chaque fois ntango azalaki komimonisa liboso na ngai azalaki toujours kopesa ngai malako kotalisa ngai histoire ya mboka o Kongo epai wapi yango euta epai wapi tokomi mpe esika nini toza kokende aye kokutana na ngai lisusu na bakongo mpona misato na bakongo na komini ya mbuzi si je me trompe epai wapi nazalaka na mosala monene na nzambe mpe ntango azalaka kokutana na ngai ye nde azalaki kotalisa ngai ete ye wana papa Simon Kimbangu mpo na kokutana nyonso misato en tout cas azalaki kaka na teni nazalaki komona ye na yango azalaki na robe moko ya molai ezalaki na langi mibale couleur ngambo moko ya vert ngambo mosusu ya pembe ya solo soki na kozongela maloba na yo bakoko na biso bazalaki bato ya maboma te nzambe kaka moko wana lelo toza kobelela nzambe papa abiangami na bankombo ebele na lokota moko na bikolo na se na moi soki na kofongola mwa parenthèse moko kaka na motuna na yo nayokaki mpe ndeko moko ntango bazosolola awa lelo bazoloba non bino babudiste bino bamusulma bino banani dongebelaka bino te boyeboye bino bakimbangisa antuka ngai nabengaki kaka ndeko wana nayebisi bona bindeko kozalaka na lombangu te na bizaleli ya kokondane likambo soki ososoli yango te eloko nini ekoki koampeshe ke kaka nzambe moko wana nde asemanifestaki na kati na Simon Kimbangu kaka nzambe moko wana nde asemanifestaki na kati ya moto songolo pakala bakoko na biso bazalaki banganga nano te bazalaki bandoki te bayebaki nzambe oyo bango bazalaki kosalela mpo bazalaki kopelela nzambe mpe nzambe azalaki koyano na bango bazalaki mpe komona bikamwa ya nzambe wana kasi atako na ngambo mosusu bondoki mpe ezangaka te mpo misala ya mabe bandi mpe lelo te ebandi mwa kala kasi en résumé bakoko na biso mingi mpenza bayebaki nzambe ya solo oyo papa Simon Kimbangu
akokisaki mpe mosala oyo yawe nzambe tata atindaki ye losako matondo maloba epai na yo. Mais papa komona ke tomoni tokoti na rupture. Tokoti na rupture ke tomoni ke losambo na biso nyonso wana tolobi na kamoko général. Basi, misère, souffrance, kake epai na biso bakobe be na Congo. Kotala ke tokomi dominé na monde entier. Monde entier est dominé biso et moni biso peuple moko faible, peuple moko ridicule. Que bato bazoba moko koleka ba Congolais bazate. Kozu bazoba koleka ba Congolais oyo bazo finga biso mokili mobimba ezate. Kotala ba mikili nyonso sikelo kende et pas ba chinois, et pas ba américain, et pas ba nande ba koloba mais batongo yo mituna bango esala kate ndenge nini. Ba mitikela kaka na kati na religion. Bango colonisation mundela yela ki bango ba kapta ngo makasi ba ndima mingi kondima religion o etikela bango et ndomisa bango mais ceux qui otali na nyonso o mundela yeli bango o batikela ngo ya malamu kaka religion yo koloba ni nango reptile wana ezali religion de kasaki biso ou mundele mutaye ko kase biso nango ou ezalaki nzambe mutalinga ite oui to koma na moment oyo to perdre ba pédale nyonso matondo papa pona motuna ezali motuna moko o ezali mozindo makasi ya liboso na koloba boye papa outi kotanga mpe koloba eloko moko ya motuya ete bazali komona biso bazoba to babolole biso bakongole bipai na mokili kasi ngai na koloba boye papa oyebi mokili ebalukaka ndenge totangaka ngai na yo ntango tozalaki nano bana kelasi baoyo bazali komona biso bazoba lelo bango nde bakozala babolole mpenza mpe bazoba lobi mpe kala mingi te mpona yebi eloko moko ete nzambe na biso ya bakongole azali nzambe na bomoi ya mibale na koloba boye papa nalobaka na bana na nzambe butu mpe moi baliberaka un peuple te mais un peuple aseliberaka ye moko elingi kolimbola nini soki tozali ata 2019 pasteur toye mpona kobondela na ntina na délivrance ya moto nakanisi esengeli nano moto wana ye moko andima mpe afungola motema soki moto wana kofungola motema te mpe akondima te délivrance wana ekozala mwa matata oyebi papa eloko mpenza koboma biso ya solo tozali bato moko tolingi boyambi mingi toyambaka tozali na boboto na bolingo moto komona nafungola parenthèse ndakisa un étranger akouta na mboka na ye akokoma na Congo na 9h ozokamwa na 14h aza na passeport congolais mais yo moko mwana mboka somi Congo ozonyokwa misengeli ba retraite baveye ba jeune mpo kaka na mokanda passeport oyo ezali une simple carte d'identité si on peut le dire oyebi papa ezali pasi biso moko soki tozomela na minyoko ezali mpo tozali kososola te tozali banani tozali kososola te solo tozali banani mpe distraction nano elati biso lokola bilamba na nzoto papa natambolaka butu mpe moi na ntina na sango malamu kotala bapoint mosusu ya mboka mpe précisement na Kinshasa papa okomona bato bazosokola masumu lokola mai ya komela mindule na bosoto bilateli na bosoto masanga makaya buzoba me na bongo bato bazaka na ntango ya kososola te ete ezali na bandeko na bango baza konyokwa mabutu mpe moi kosambela ezali mabe te papa ezali mabe te kasi kosambela ya solo ezali ete totelema nano biso nyonso mpo na délivrance ya mboka na biso mpo soki tokokangama kaka nzambe di lundi jusqu'au dimanche à l'église meme nzambe andimaka baparise te andimaka baparise ta soki moke te ebongi na biso to prendre conscience na biso moko mpo un peuple aseliberaka ye moko nakanisi ete tozali kokende malembe na ntango oyo nkolo aza deja kolongola biso nyonso ezali bapoti to bavoile bafinikaki biso na miso mpo tomisosola te mpe makambo mingi oyo toza kokwea nango lelo papa ezali motema mabe ya mindele kaka wana ndenge olobaki na ebandeli ya solo bango ntango bayaki mpe na bareligion na bango ya solo balikaki na aveugle bato mwa ebele mpo babosana meme baprincipe élémentaire ya bango moko oyo ezali kasi tika ete yawe nzambe aleka na kozwa lokumu mpe aleka na kozwa biso mpo toleka na kososola solosolo tozali banani matondo mingi maloba mboka yo nzambe apambola yo
ya solo papa na biso tozo yande to kundola po ete berer mingi oyo biso surtout batata na biso basalaki ya koyoka ke bamdimela nyonso mondele ayela bango nyonso ezalaki ya malamu oyo ya biso ezalaki ya mabe etandis ke koyoka oyo nyonso toluki komba renseignement tomoni ke même kindoki oyo kindoki mondele moto ayaki na kindoki abandi koinitie ayaki nango na basango babandi koinitie bankoko na biso me tikalaka ke no te ya bino nyonso ya kindoki bopesa biso biloko na bino oyo bikeko na bino nyonso tokende yango mpo eza kindoki bango bayele biso bikeko ya bango oyo ya basen toza komona yango babombela biso nyonso ya verite oyo ya bobiso ebongo bino papa na ngai bino basaleli ya nzambe effort nini bozosala lelo po ete bolakisa bana mpo tokotika bana na biso na erreur wana te oyo batata na biso oyo biso moko toza bavictime eke bana na biso bazala bavictime na yango effort nini bozosala na kati ya baeglise na bino esika bozosangana na bandeko na bana bolakisa bango ke ya solo soki toza na pasi oyo lelo parce que toboyaki kotosa nzambe e tozosibiri yango mpo toyomonaki peuple d'homme ayelaki biso nzambe ya lokuta eske bozosala yango to boza na voie ya kosala yango motuna kitoko tika ete lokumu zongo epai na nzambe na koloba nano boye liboso papa osouleve point moko ezali na motu ya makasi bango bapaya bayeli biso oyo ya bango bakamati ya biso bakei na yango tika naloba eloko moko ya motuya lelo nakanisi tozali témoin ndenge nini bapaya wana bamema meme baœuvre d'art na biso presque nyonso na bamboka na bango mpe nakumisi nzambe mpo ngai moko une fois nalekaki na kolanda na nzela na bilili lolenge nini baafricain mpe bacongolais bazalaki koreklame epai ya bapaya bamindele bazongisa nyonso oyo bango batya na bamusée na bango oyo ezo appartenir na baafricain précisement na bacongolais po ezonga na mboka na bango nakanisi soki bakomi koreklame po c'est parce que bakomi koprendre conscience po oyebi papa moto na lokuta totanga biso nyonso ntango tozalaka bana na kelasi texte moko le corbeau et le renard oyebi moto soki alingi abotola yo eloko oyo ya motu azomona kati na yo akoleka na kose servir kaka na maloba moko ya flatterie ya flatterie ya lokuta plus azokoba na lokuta wana yo ozofungola kaka motema ozopesa yango esika okoya kobosana na identité na yo okoya kobosana na kibomoto na yo to okamati nyonso ya yo ya motuya oleki na kopesa yango wana ya liboso ya mibale otalisi motuna moko kitoko koluka koyeba ete fort nini biso basali na nzambe toza kosala po ete bana na biso bien sûr na kati na mangomba tokoleka na kotikela bango nini koteya bango nini héritage nini me papa na koyebi soki nyonso wana nano ekotourne tout autour ya bolingo nayebi mpona nini nazobeta sete wana bolingo tokoki mpe komituna motuna eske biso nyonso basali ya nzambe toza kotambola na likanisi moko toza kotambola na motema moko mpo bolingo nde ezali na centre ya makambo nyonso soki tobandi utana na mokanda na ebandeli jeunesse kino na apocalypse tokomona ete biblia ya mobimba wana ezali koseresume kaka na liloba moko oyo ezali bolingo me biso basali na nzambe papa mingi mpenza po toleka na kosangana toforme kaka ekipe moko toforme liloba moko tozali mwakilo mpona nini mpo bamingi kati na biso bakoti deja na makambo ya molili bakoti deja na kibondoki na makambo moko kilikili kasi na oyo bazali nano kosalela nzambe wana na bosolo kati na mangomba nakanisi toza koteya bana na biso liloba moko totalisa bango baorigine na biso touta wapi tozali banani mpe tozokende wapi nakanisi biso nyonso tokovanda esika moko tokolata bolingo mpe tokoteya liloba kaka lolenge moko nakanisi ete fitu ya bana na biso akoleka na konyokwama te matondo malobi epai ya solo tozali kokoba naza kolobela bino mpona information papa landa na bokebi s'il vous plaît
Kagame alobi ete oh Nzambe aza bonene. Nzambe aza monene, Nzambe aza makasi, Nzambe akeli ba minere achango na Congo. Po ete ba minere wana esalisa biso nyonso na kati ya mokili. Donc ba minere o Nzambe akumisi Nzambe alobi Nzambe aza bolingo. Nzambe apesi ba minere achango nyonso na Congo, mais na Congo atie po te biso nyonso to s'en servir na Congo donc bilanga mutu nyonso. Et to bakise loko moko. Général Mondos alobi na kati ya Butembo na kati ya Beni kuna alobi boya alobi bandeko yo nyonso bazali na kati ya armée. O bazali na ba groupe armé bo skize ngai. O bazali na kati ya ba groupe armé, o bazali na kati ya Zamba, to sengi na bino bo déposer ba armes. Sinon te toko excommunier bino. Ba sololi na ba sango, ba lobi sinon te toko excommunier bino. Mondos ye moto na nani ye criminel assassin mais azom lobela sikoyo ko excommunier batu oyo bazo bundela mabele ko Congo yo ko bani nango matondo papa ndeko zali ko benga nanu te zelo ko benga après ndeko zo ko bengo kati biso tozana batu ya Kinshasa na ligne s'il vous plaît benga après. Allô papa, oui, maloba mboka bino bo bandela s'il vous plaît bonde comme ça bengaki na ligne. Matondo mingi penza papa. Motuna otuni ezali motuna moko malamu. Kolo kale kana kopambola pona motuna wana. Na sepeli mingi nalekana ko pesa yo vraiment ya no moko ezali polele, ezali mozindo penza. Wete bandeko nyonso bazali koyoka pe kolanda biso en tout cas balekana koyoka pe kokumisa Nzambe ya liboso otalisi eloko moko o etali ba minere mais papa na koyebisa yo ete à chaque fois ngai nazalaki kokutana na papa Simon Kimbangu azalaki toujours kopesa ngai enseignement azalaki toujours kososolisa ngai pe kotalisa ngai mozindo na makambo oyo tali mboka na biso Congo. Lelo papa to mituna pona nini kaka Minembwe, pona nini kaka Goma, pona nini kaka Kasai, pona nini kaka Sud Kivu. Alobi na lopoto, là où sera ton trésor, sera ton cœur. Bandeko oyo bazali limbisana benga bango bongo na mikili ya mindele. Zuwa makasi na tina na mboka na biso Congo. Posa na bango ezali kaka ete balekana koboto la biso mapele ya bankoko oyo batikela biso. Yango tozo vivre trouble nyonso wana. Nyonso pona ba minere oyo ezo regorger normalement oyo mapele na biso eza ko regorger. Yango bazo boma sans pitié. Yango bazo ka ko déplacer ko causer l'exode rural na mapele na biso mboka Congo et j'en passe. Kasi papa tika na yebisa yo Bible lobi oyangai ils combattront l'agneau mais l'agneau les vaincra. Elingi kolimbola ete atako bakobundisa bakongolais bayeba ete bakongolais bakolekana kolonga kobima toujours balongi. Kasi soki na kozonga na tina na bagroupe armé oyo euti koloba nakanisi na émission moko euti koleka na lobaki liloba wana polele papa na mashaki maloba te Ponkolo tangu na zobondela azotalisa ngai bange oyo bandaki kokita na Sud Kivu, bange oyo babandaki kokita na Minembwe, bange oyo babandaki kokita na mboka Congo. Benkola alobaki na ngai ete oyo bambulumbulu to basoldat oyo bazali kobunda loyalement mpona intérêt ya Congo, oyo bazali kobunda na bosolo nyonso mpona matina na mabele Congo, bamitungisama te mpo etumba wana eza lisusu ya bango te. Il arrivera un temps, ils ont un temps où mon peuple y a pesali déjà comme on dit ça. Oyo bange na Nzambe bakozwa contrôle pe bakobunda na place ya bambulumbulu to basoda bazali kobunda mpona kodefendre mabele ya bakoko na bango. Nakanisi ete tolekana komitungisama te. Kasi mpona baye bazali koloba na bagroupe armé nayebi te badepose baarme sino bakozala excommunié. Nakanisi papa bango moko bayebi nini baza kosala. Mais baoyo baza kobunda loyalement mpona mboka Congo eza lisusu bango te. Déjà molimo na Nzambe lati bango
atako na yebi te bato mosusu baza animé na mauvaise foi koluka kobotola mabelo bakoluka koyebisa bango badepose baarme me bayeba ete ezali lisusu bango te ezali arme na lola nde eza kosala kati na bango matondo maloba bomboka yo ingeta ya solo papa batondo mingi epai na yo na motuna wana pene yano oyo kopesa biso ye solo toyokaka bandeko babelelaka Jérusalem céleste Jérusalem existaka papa motuna na biso allo papa oui, papa motuna eleki malamu te mpo na réseau toyoki yo sikoyo olobi nalobi toyokaka bandeko ebele babelelaka Jérusalem céleste est-ce que Jérusalem céleste wana existaka quelque part otuna kitoko papa namoni vraiment molimo na nzambe nde eza kokamba yo mpo ozotuna mituna ngai na yo tokutana te mozosimba kaka esika vraiment oyo ngai na mwanzo na nzambe na mobembo totambolaki ntango molai na séjour de mort nakanisi papa nakoyebisa oyo nano boye lifelo oyo tokaka enfer c'est une réalité paradis oyo tolobaka paradis c'est une réalité Jérusalem oyo tokaka Jérusalem céleste c'est une réalité ngai ndeko na bino oyo nazali kosolola na bino en tout cas papa nzambe apesa yo makasi mpe nzoto ngolongolo mpona mikolo ezali koya tosala lisusu émission moko na yo mpona pesa témoignage oyo ya mobembo na ngai na mwanzo na nzambe mpona monaki paradis esika wapi milimo na bato bazali kokufa kati na nkolo bazali kokende kopema kozela mokolo na suka po ete yawe nzambe aleka na korekompense bango kolandana na misala malamu na bango ngai ndeko na bino tozali kosolola papa namonaka lifelo me moye na pusana ezalaki te po ezalaki affreux namonaka Jérusalem céleste me namonaka yango lolenge nini nalingi nalimbola malamu place wana na mopembo na ngai na mwanzo na nkolo papa tozalaki kotambola me ntango nazobwaka miso na se nazalaki koremarke ke nzela nyonso tozalaki kotambola ezalaki kongala lokola moi plus tozo avance éclairage ebandaki kokoma tellement makasi ke nazalaki kosupporte lisusu te nakweyaki ntango nakwei mwanzo asimbinga na loboko atelemisi ngai alobi papa tala sikoyo kuna na mosika oza komona nini ntango natelemi na seforce natie mwa loboko na elongi boye na front mpona meka koseforce na tala papa namonaki na mosika site moko ezalaki kongala comme de l'or ezalaki kongala lokola diamant site wana namonaki entrée principale nango ezalaki monene mpe namonaki bange misato batelemaki na entrée ya site wana mpe likolo ya entrée ya site wana bakomaki Jérusalem céleste monja ye koyebisa ngai omoni esika wana natalisi yo ezali esika oyoyo baye nyonso balongaki mokili baye nyonso oyo bakufi mpe basepi kati na nkolo bref baye nyonso babyangami bana na nzambe mpe na bosolo bakokende kokota mokolo na suka mpe bakomisa nzambe milele na milele wana eyano nakoki kopesa na motuna na yo matondo epai na yo kolo apambola nazongisima lobi epai ya solo toza kokoba na mituna na ngai po ete bato ebele tomitungisaka mingi est-ce que après la mort y a-t-il une vie na nsima ya liwa est-ce que vie mosusu ezali ute matondo papa motuna malamu soki nalobi ete nazokambo nano makasi mpo na nini mpo mituna oyo ozotuna ngai papa pratiquement ezali émission oyo ngai nazalaki komibengela na yango awa na Kinshasa na mikolo ezali koya nsima na ngai kokunda papa leki na ngai auti kotika biso po tozali nano na periode ya matanga kasi naza kosepela mpo na nini po c'est comme si nzambe nde alekaki na koéveiller vraiment conscience na yo okende kotouche vraiment bapo wana avant même biso topase émission wana Kinshasa tika ete nzambe na lola amona yo ya solo kolandana na motuna oyo outi kotuna papa ezali lokuta te po soki tokei na makomi ezali kotalisa biso ete solo kasi na moto ezali nde molimo po nzoto oyo toza komona papa ezali lokola na koloba couverture ya pamba oyebi papa tika na yanola yo kaka na bapreuve à l'appui
nazalaki na mbangu na mabondeli tango molai près d'une semaine. Na mabondeli papa vers 22h tango nazalaki kokanga miso nazobondela nzambe. Soki nakangi miso nafukamaki pembeni ya nzete nazalaki na basali na nzambe nyonso bazali koakompanye ngai. Na kokanga miso nazalaki komona moto moko molai azalaki kopusa na pene na ngai. Azotia loboko na bubu alataki abimisi mwa mosoire moko mbinisa yango liboso na ngai azoloba na simba yango. Mais soki nafongoli miso nazalaki komona moto wana te. Soki nakangi nazomona ye. Tellement lekaki molai ebongaki na ngai kotombola motu mpona leka na komona ye malamu. Alors kofongola miso nazomona ye te ekomaki mpe kotungisa ngai. Nayoki mongongo moko koyebisa ngai ete kobanga te kanga miso bondela mpo natindi mwange na ngai aleka na kotalisa o mabomba mie. Mpe cette fois-ci ntango nakangi miso papa moto ya bandi koyebisa ngai te natindami nazwa yo natalisa yo mabomba mi na nzambe. Ngai mpe nazosolola na ye nazoyanola ye miso ya kokangama. Kasi bandeko bazalaki nzinga na ngai papa malheureusement bazomona oyo ngai nazalaki komona te. Bakati na mabondeli bakomi kaka kotala ngai balobi metato abeli liboma to nini. Alors mpona kende mbala moko na eyano na motuna na yo. Tango aye kotendre encore pour la troisième fois mwange oyo elamba ya pembe wana lobi timba yango ngai miso akokangama kaka papa na jwi loboko na se force tango na simbi kaka elamba ya pembe wana nayokaki nakomi pepele lokola papier duplicateur mpe nayokaki na telemi oke kotelema wana ngai namonaki na telemi baoyo bazalaki kobondela bamoni nzoto na ngai esali nini ekweye. Soki napesi papa mwa ndakisa wana ezali mpona kotalisa ete nzoto oyo ezali pamba mpo ekelamaki na mabele ekozonga mpe na mabele. Me elimo ezali kati na biso yango nde ezali eloko ya motuya. Donc elingi kolimola na mokuse mpenza ete nsima na biso kokufa en tout cas bomoi mosusu ezali kokontinue ezali kokobana yango. Kasi tokomitungisa te mpona kokufa na nzoto oyo mpo makomi ezali koloba na biso esengo na baye bazali kokufa kati na nkolo. Mpo nsima na bango kokufa molimo na bango ezali kokende kopema na kimia mpe misala malamu na bango ezali kolanda bango kino na lona. Matondo tika ete nzambe abambola maloba mboka yo. Matondo papa ya soreke émission oyo kotikala bana na biso bakoyoka yango. Kokamwa koyoka ke bato oyo bayaki na Bible po ebele mingi tosalaka mwa confusion. Nzambe bankoko na biso bayebaki nzambe ya soreke Biblia ya solo oyo ya rulo ezalaki epai ya bankoko na biso. Mondele azwi yango akei nango atraduire yango. Ayeli biso alobi liloba ya nzambe yango. Boyoka yango bosalela yango. Alors papa landanga moko na bokebi nyonso bayeba lobi boyoka yango botanga yango bosalela yango. Bango pe baza nango bazosalela yango bankoko na biso bake kotubela epai ya basango sango alobi obomaki moto osalaki mabe bakati maboko basalaki bango bankoko na biso oso basalaki bango yo yebi. Alors te kotala sikoke bango bayelaki biso liloba na nzambe basango basalela minene ba exemplaire baye na liloba ya nzambe me bango moko misala na bango tomoni babangi nzambe te bakomi ba pédophile bakomi kozwa basi bato kobota basi bato bakomi koboma bato bango bato yo balebi basaleli ya nzambe na lelo toza na bamboka na bango awa tokonstate ke mingi na kati na bango babangaka nzambe te. Babangaka nzambe te poso babangaka nzambe bayebi ke jugement suka ezali lola ezali enfer ezali pote soki bakomaki yango na Bible na kanisi batali boso bakobanga yango nde bango me tostali na kati ya poto awa baso kotali bango na basango na bamaser otali bosoto na bosoto bato ya masumu. Papa oyo koloba nini na yango? Matondo papa lelo ezali mokolo na esengo mpona biso omituna oyo tozali koyoka kowuta epai na yo mpe na bandeko antuka tozali kokomisa nzambe mingi mpona yango. Antuka papa na kobanda nano oyanola motuna na lolenge oyo ekomami kaka na kati na makomi wana bible oyo outi koloba ete ayaki epai na baoyo ye kasi baoyo ye bandimelaki ete wana ya liboso. Oyebi papa maloba na nzambe ya solo to bible ndenge ozali koloba bakoko na biso bayebaki yango po yo moko mpe oti koyanola nanu yo moko na malona motuna na yo po bakoko na biso soko otali bazalaki kutu na kobanga nzambe bazalaki na bobote bazalaki na bizaleli malamu bazalaki mitamboli malamu koleka kutu na biso na ntango
Voilà. Kasi soki tokei na baoyo wana bakomaki makomi yango. Nakoloba boye papa, omoni makomi to Bible ezali mbeli ya minu ntakeba. Ezali mbeli ya minu mibale. Nyonso oyo eza na kati na Bible ezali mabede ya malamu ezali. Kasi mpona kososola vraiment oyo ekomami na kati na Bible wana esengeli na moto atondisama solo na molimo na Nzambe. Po soki oyo atondisami na molimo na Nzambe te abandi kotanga kaka Bible wana bongo akoriske asosola oui na place ya non to non na place ya oui. Po eloko moko soulever papa c'est vrai ezosala motu pasi. Comment expliquer kaka bango moko baekomeli biso makomi wana bayi enango bito salela yango kasi kotala etamboli na bango kotala bizaleli na bango kote ezali encore plus pire ke makambo oyo bango moko baleki na kokoma kasi na mokanda wana papa eloko wana ekokamwisa biso te o tika nayebisa oyo eloko moko mpe bandeko baza kolanda biso omoni biso bana somi ya mboka Congo tozali bana lelaka po makomi wana kaka elobi ete ndenge nalobaki kala mingi te lokola ye ayaki epai ya baoyo ye bandimaki ye te mpe babwakisaki ye elaka wana esengelaki ekomela bango akozwa yango akopesa yango esika mosusu mpe esika mosusu yango ezali na mboka ya yo na ngai biso bana somi ya ekolo Congo nakanisi ete ezali mpe pamba te bandeko wana bazobundisa biso papa bazobundisa biso pamba te ezali kaka mpona minere te o bango moko mpe bazosentir te papa tika nayebisa yo Nzambe deja apesa bamindele mokongo apesa bango deja mokongo kala mpona bamboka oyo bino bozali nakanisi bokocontredire ngai te ndenge nini bato bakomi kosokola bondoki bosali te ndenge nini bato bakomi kondima makambo meme oyo banyama bakoki kosala te bango bazondima yango en public na balie public bonganga bondoki bakomi kondima koofficialize meme baculte oyo bazorendre culte baeglise bazorendre culte na Satan Nzambe akovanda na kati ya bato wana lolenge nini apesa bango deja mokongo me na mawa na Nzambe wana baoyo bazali kati na solo bazali moko ya kotanga kati na bango kuna kasi papa ya solo mpona kende mosika te na yanoli yo na polele nyonso ete bakoko na biso atako bango bapesaki baoyo ya bango bakendaki na yango atako na ntango na bango Bible bakomaki yango nano na mikanda boye te kasi molimo na Nzambe ezalaki kati na bango mpe ezalaki kosala kati na bango mpe bayebaki makomi na Nzambe wana na mosindo koleka na biso matondo malobe epai na yo matondo totikana mituna mibale papa ya solo ete tolingi toyeba ya solo le temps de la fin le temps de la fin tokaka bato ebele babelelaka enlèvement tomilengele enlèvement ekoya po ete nga bakozwanga na kokende na kopumbwa na kokende enlèvement yango ezali ya solo to ya lokuta matondo papa moto na kitoko kala mingi te nautaki koloba ete na mobembo na ngai na monja na Nzambe la nouvelle Jérusalem céleste ezali bosolo c'est une réalité po ye moko nkolo yawe Yesu Masiya alobaki ete nakei epai nazongi epai na tata kobongisela bino esika mpe ntango nakosilisa nakozonga koya kozwa bino mpo epai ngai na tata tokozala bino mpe bozala na biso elongo ya solo likambo na enlèvement papa ezali masapo te po soki tokei mosika ekomami ete oyo eyaki na ntango na Noa ekoyaki na ntango na biso oyo eyaki na ntango na Sodome na Gomore mbela moko na ntango na biso obe enlèvement yango ezali nini enlèvement papa kolandana na mabe ndenge ezali kosemultiplie na se na moi kolandana na mabe ndenge tozali komona yango lelo na se na moi papa place na yo na ngai place na basanto place kobanga Nzambe na bosolo ya solo ezali lisusu mpenza na se na moi oyo te elingi kolimbola ete kolo yawe Nzambe ebongi na ye aleka na kolongola eklesia na ye c'est-à-dire baoyo bazofaire partie na corps du Christ bana na ye aleka na kolongola bango na se na moi avant que mabe makasi eleka na kobanda ntango naza koloba mabe ya makasi elingi kolimbola nini
il y aura une grande tribulation au taki kolobango kala mingi te. Le mwana ya kama motoba tuko motoba na motoba to 666. Lelo ezali déjà kopesa mela bato. Pe bato bazali kondima yango na bozo bakozanga mayele ora kitango bapesi yango moto ezali appartenance définitive na moto na Satan le diable donc a témoigner Satan le diable fidélité na jusqu'à la mort. Mais lelo ezali nano imposition te bazali ko imposer yango bato na mokili te. Nyonso na pona nini? Molimo na Nzambe ezali nano kosala na se na moi. Mais mokolo molimo na Nzambe kotika kosala comme un coup de frein direct, c'est-à-dire kolo aye anetoli baoyo ya ye alongoli bango ya mote Satana kita vraiment konza mokili nakanisi mokolo wana nde bato bakososola ete bazalaki koreve enlèvement ezali papa une vérité esengeli yo na ngai nkolaleka na koextraire koépargne biso nde ngai elekaki na koépargne lote na libota na ye avant ete Sodome na Gomore eleka na kotumbama nde ngai elekaki na koépargne Noa na bana na ye yango ete mbula eleka na koboma mokili ndenge moko mpe akoleka na koépargne yo na ngai biso baoyo ya ye oyo tozali koappartenir na ye yango ete moyini konza vraiment na koimpozaka bato de force bandima elembo wana po touti koloba enlèvement eza une réalité to milengela po ekomami ete kelelo ekobeta matondo bai na yo mpe tozongiseli yo maloba papa olobi enlèvement ezali kotala ke komona moto abotami lelo komona Nzambe na bolingo na ye akelaki likolo oyo akelaki mokili oyo toya kovivre atia biso na mokili oyo atia biso moi atia biloko tu soki Nzambe alongoli biso alobi ke non enlèvement eye amemi bato esika yo olobi ke akosala enlèvement ebongo awa na mokili oyo ye Nzambe asala akotika nani matondo na motuna na yo ezali motuna malamu nakanisi soki na kozonga mwasi papa yawe Nzambe tango akelaki mokili akelaki yango pona nani pona yo na ngai biso bato toleka na kovanda pe kokonza yango kasi toyebi biso nyonso malamu sima na rebellion oyo esalemaki na lola moyini Satana alekaki na kobwaka makaka na mokili yango oyo na ngai tovandi mpe na zuwa oyo moyini Satana azalaki na yango na ntina na yo na ngai bikelamo na Nzambe voilà cause même ya bamalheur na biso ya solo papa mosala Nzambe ezali te ete bato bakufa bakende na libebi kasi ezali po ete bato babongola motema bayamba ye lokola mobikisi mpe nkolo mpe bazanga konetwama te na mokolo wana ya solo papa soki toke kaka mosika na makomi ezali mpe kaka kotalisa biso ete le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour le feu pour l'abîme l'enfer ya solo papa mokili oyo ezolobela yawe Nzambe eloko mosusu te po biso moko bato nde toleki na kobebisa yango ntango tozali kosopa makila butu mpe moi na se na mokili oyo eske yawe Nzambe aza kosepela na yango ntango toza kobomana koyina na mabe ya lolenge na lolenge kogumbamela bikeko kaka na mokili oyo yawe Nzambe apesaki biso mpo tosalela ye eske yawe Nzambe akosepela na yango tala ntina Yesu alobaki ete nake kobongisela bino esika mpona biso bana Nzambe oyo toza kobanga Nzambe na bosolo esika na biso ezali lisusu na mokili oyo te ntango ya koya mpona koleka na kolongola biso tokokende kovanda esika ya bongisaki kasi bato na ntembe bato na masumu elongo na tata na bango Satana bakotikala na mokili oyo bango nde bakoleka na kovivre tribulation mpe badesastre nyonso koleka na kosabatre na kati na mokili matondo maloba na mboka yo et donc c'est-à-dire que Nzambe soki alongoli biso na kati na mokili alongoli bao ya ye na kati ya mokili abomi mokili mpo atiki asali abandon atiki mokili oyo akelaki epai ya Satan alobi ke Satan natikeli yo ngai nalingi yango lisusu te c'est ça non ezali lolenge wana te ke Nzambe ya molai kolongola biso na mokili ete alobi ete Satan natikeli mokili te ezali lolenge wana te kasi nazongi moke na nsima mpona azala beaucoup plus explicite clair nalobi malamu ete ntango yawe Nzambe akelaki moto alekaki na kotia ye na mokili po akelaki mokili mpo na moto akelaki mokili mpo moto aleka na kovanda na mokili asalela mabele oyo yawe Nzambe atiaki na disposition na ye mais est-ce que
raison pour laquelle nzambe alekaki na kokela mokili oyo tozali tukojouer rôle wana oyo nzambe akelaki mokili mpo na biso. Tala lelo mokili meme mabele oyo ekomi kolela koganga, makili ezali kosopa na butu mpe moi, bato bazali konyokwa mabutu mpe moi, satana ye mpe abwakamaki na mokili azali komema libebi bipai na se na moi. Ezali teke yawe nzambe atikeli satana alobi kamata te. Soka longoli ba oya ye asali enlèvement. Donc c'est à dire que abandonner mokili non. Ezali totalement expression ya ko abandonner te. Nyonso uta na ebandeli na mokili yawe nzambe alekaki na kotrace yango. Abandonner mokili te po bato bakotikala. Ata ya kolongola ba oya ye kati na bosolo, me ba oya mabe bandimela kete bakotikala kokoba na mokili. Bakokoba na mokili na tata na bango babetelaki maboko. Mais c'est ce que oui, prophète, oui, c'est ce qu'on dit prophète. Donc, l'air a natiki oya ye batu ya Satan na mokili na bango, donc abandonner terre a levé que eza suangate natiki le bino. C'est comme si le bino ndakwana na wala ngol sulté natiki li yo locataire comme même si ndako tikala na ngonga na kei. Donc na sale abandon. Merci na osepela na meka ko rejoindre au moins que mes termes abandon na pas totalement mais na lingo lelo le lingo oyo. Oyebi soki tokena makomi eza koyebisa biso ete mpona biso tozali kotambola kati na kobanga nzambe esika na biso ezali lisusu na se na mokili oyo te. Mpona nini? Po mokili oyo yawe nzambe akinelaki biso amoni ete biso moko tobebisi yango, amoni ete tobebisi tobomi yango na mabe masumu tozali kosala mabe tozali kosala butu mpe moi yango nalobi ke na korejoindre mwa moke yawe nzambe alobi tika nga nalongola baoyo ya ngai nakende na bango na esika mosusu ya motuya oyo nga na bongisa mpo na bango. Alors baoyo wana batikala na mokili oyo nga nakelaki oyo bango basili kobebisa a notre terme yango wana papa. Matondo ezalaki mituna na biso ezalaki yano oyo ya prophète Jonathan Mususa ya solo tolobaka ke bandeko tozala mituna oyo aza na besoin atuna motuna numéro na biso mosusu ezali wana prophète Benjamin azali wana bandeko terme mosusu tozalaka na tolérance ya koyoka ya koyeba ndenge nini bandeko mosusu aza kopense biso awa na kati ya lolaka ya Boluski Mbangu topensaka na ndenge ya Kimbangu apesa enseignement na ye alobaki mokili oyo ezali ya nzambe nzapa kumba akongo mungali acha mais oyo bandeko mosusu ayela biso toyoka bazo penser ndenge nini parce que ce tomo lelo na kati ko le Congo ba église tondi partout il faut kozala na tolérance ya koyoka ndenge nini bango bazo penser par rapport à ce qui va arriver demain na mabele ko le Congo o azana motuna kotuna atuna papa eloko nini olinga kolobela biso surtout na kati ya diaspora oyo lobite po tozo komona ke na kati ya Congo ba église tondi meke chaque avenue église et comme le kola lié moko ya ba business et comme teme comme ezali ba lié ya business oyo batu so comme stara d'église mais tozo monaka pasi ezako kota kaka na kati batu bazo kota kaka pasi est-ce que nzamba le baka que non to sambela ye kaka to yaki tourisme to sambeli to bosene ko sala misala to ko sala loko moko te to vane kaka na misala ya ko sambela kaka butu na moyo matondo papa motuna kitoko motuna wana esimwa pasi makasi mpona nini okundoli eloko moko ya motuya ndenge makomi eza koloba ete mon peuple périt par manque de connaissance nzambe andimaka paresse te po soki totali meme na kati na makomi tokomona ete Adam na Eve bazalaki bato na mosala tokomona meme Kain na Abel bazalaki bato na mosala bazalaki kocultive voire meme Noé azalaki vigneron azalaki kosala mosala ya mabele mais soki tokokangama na église lundi kino dimanche papa na kotuna sikoyo motuna ntango nini tokokende kosala mosala po tozwa bempuselo oyo tokoya kobonzela nzambe tokoya kopesa ye makambo to badini tokozwa yango ndenge dini ya mibale kosambela ezali mabe te présence ya baeglise na se na moi ezali mabe te
kasi mabe ezali ete soki ekosambela yango ekomi nyamunyamu mpe baeglise yango ezali kosimultiplie na ndenge moko ya mabe mpe nzambe akumisami na bisika wana te yango toza komona lelo na se na moi okomona mosali na nzambe azali kokamba lingomba kokamba milimo na bato me kofinga bato atikaka te koyina atikaka te kobotola pasi ya bato atikaka te mbongo na parlons pas koescroquer un j'en passe et plus loin ake kokota meme na makambo ya molili c'est vrai que papa lelo soki totali ndenge baeglise eza kosimultiplie na mboka congo en tout cas ngai nazongisaka nano lokombo epai na nzambe soki solosolo baoyo wana vraiment vocation wana eutaki epai na nzambe po likambo na ministère papa ezali likambo na kobiangama tokanisa tete bato nyonso lelo babiangami les hommes de Dieu nde toza koloba ke solosolo babiangami vraiment na nzambe ata batangami bongo estce nzambe moto alikaki na kobenga bango mpo baleka na koexerce ministère parce que koexerce ministère papa ezali kobiangama na nzambe soki obiangami na nzambe te par suite napesa yo ndakisi nakutani na ndeko moko azopesa témoignage ya 10 ans nzambe alikaki na koépargne na accident moko mortel. Et c'est tout. On a eu le fait que nous avons épargné l'accident. Allez, à Fongo l'église, à commis pasteur. Papa, nazala mutuna moko, papa, sorry. Excusez toi na mutuna moko ndeko moko lobi. Et oui, na moni elikambo ndeko lobi eza ya solo. Na awa to landa ngona kati na poto na ba télévision ebele mindele ba moko banobeke Adam et Ève n'ont jamais existé. Adam et Ève et batikala ko exister. Et fin du monde au biro bolobaka et kozalaka jamais. Yoko lobani nango. Na sepeli papa ozonga moi simana mutuna wana poto sefola ngoma malamu pour réseau pindisa kimamuka. Oui, papa, toujours que na lobby que ba ici ba ndeko komi awa puis ngana mona mondele azali koloba ngo pe a lobby que oyo prof nani abe munene ya Belgique a lobby que Adam et Ève n'ont jamais existé. Yo koloba ni na yango. Merci papa na yo ki motuna na yo pe na komisi nzambe mingi pona yango. Na koyebisa yo eloko moko papa. Omoni na kati na bomo na biso na se na moi. Moto soki peu importe niveau d'étude na ye, peu importe niveau d'intelligence na ye, mais soki moto akomi kokotisa deja motu na ye na makambo ya molili na bondoki, aperdaka na dignité na ye pe kibomoto na ye, pe akokoma kopose ba acte mosusu pe makambo mosusu tango bato bazotala bakomi komituna, mais est-ce que makambo moto azosala ezobala na te na niveau de type na kibomoto na ye nini na ningi naloba par là olobi malamu e na b mais papa nga na koyebisa yo yokanisi vraiment moto oyo nzambe abwakisi ye nzambe apesi ye mokongo akoloba vraiment malamu mpona nzambe wana nakandisi ndeko wana ye moko aleka na komipesa yano ya mibale mpona sukisa omoni papa baphilosophie humaine na biso toleka na koegale yango na sagesse na nzambe te nzambe aza nzambe pe maloba na ye ekosaka te soki tokokamata kaka ndenge yo moko olobaki na moto na biso baphilosophie humaine mayele na biso bato tokozwa yango toluka kobakisa yango na makambo na nzambe toza komiboma biso moko nzambe apambola ndeko wana mpona motu na kitoko. Oui, ya solo ya biso tozali koloba po ete nyonso tomona baloba yango tomona yango ke Adam et Ève balakisa biso mindele mibale mwasi na mobali. Mais n'importe quoi na paradis oyo balobaki ke bazalaki na kati ya paradis basini wana nyonso tomona yango bilembo nango ebima ke na terrain bakendeki wana na bafleuve oyo ekatisa toluka yango na kati ya mokili nyonso ya poto tomona yango te tomona yango na Congo. Mais bayela biso Adam et Ève ya mindele yo koloba nini? Nkola pambola yo papa nakanisi soki tokei meme na cours ya géographie ndenge yo na ngai totanga na kelasi toloki kositue jardin d'Eden tokomona ete langana edeni solo papa ezalaki na mboka oyo ya biso mabele Congo. Tika na fungolela o parenthèse moko nakanisi na bamessage oyo toza kolekisa na nzela na bilili
na pesaka message moko o tango na kutani na mfumu Kimbangu ayebisi ngai mwana na moto tala kuna na mosika na se na mabele na loboko na ya mwashe eza komona nini pe ntango natalaka namoni badesinaka mitema wana ezalaki tout au nombre de 9 ezalaki kobatre te me na katikati mpo mitema wana ezalaki cercle na katikati ezalaki na motema moko badesinaki na mabele ezalaki monene mpenza mais subitement namoni dessin ya motema wana ya monene na katikati oyo ezalaki entouré na 9 ekomi kobatre ntango ekomi kobatre mbala moko automatiquement ekomi kokommunike batema na yango na oyo ezalaki nzinga na yango mpe natuni tata oyo elingi kolimbola nini alobi ete mboka na bino Kongo yango wana nde le cœur du monde mpo nyonso ebandaka na mboka wana makambo nyonso existence na mokili ewuti nde na mboka wana ya solo papa nalobaki yango tout à l'heure nzambe apesi deja bandeko wana mindele mu Kongo mpo makomi elobi ete ayaki epai ya baoyo ayimi bandimelaki ye te me yokanisi papa lelo bango wana baza koluka batalisa biso Adam et Eve ndenge olobi ete bazalaki bamindele e j'en passe na conclure na mokuse ete makanisi na moto ezali makanisi na nzambe te eyano ezali deja polele ntango tomoni ete elangano etene ezalaki awawa au cœur de l'Afrique na mboka na biso Congo tika ete ndeko asosola maloba wa mboka yo matondo na kanisi ezala ndeko mo alingo bakiselo komoko uto suki wana po ete ngonga na biso ekoki ozali loba musoko bakisa ya suka po ete tosukise misomo wana liloba nini na suka kobakisa papa oyoki biso tolobi kene loba nini ya suka papa ozali nango ya kobakisa po ete emission na biso esuki wana okoloba nini matondo mboka yo papa na kanisi na yo kio na bokebi na pesi nano nzambe lokumu na pesi ekembo na pesi ozana pe merci matondo ya mingi na mpema na bomo oyo eza kokoba na kopesa biso po ete tozala na bomo ekina mokolo na lelo kasi liloba na ngai kozala molai te liloba na ngai kozala kaka mokuse esengeli na biso bana somi ekolo Kongo toleka na kososola tozali banani toleka na kososola koyeba identité na biso po noki tokoyeba te tozali banani bapaya bakosakana na biso bapaya bakoleka toujours koyiba biso ya motuya kasi esengo na ngai mingi po lelo mingi mpenza kati na biso na limanda mpe na kati ya mboka baleki na kofongola miso mingi mpenza basili kososola solosolo tozali banani kasi nazali kaka koyebisa bandeko nyonso libanda mpe na kati tolemba te tocroiser les bras te tozala découragé te po mokanda na ecclésiaste alobi ete likambo nyonso na se na moi ezalaka na ebandeli mpe suka na yango kasi toyeba ete eloko oyo yawe nzambe akosala na mboka oyo papa bato bakouta mokili mobimba mpe baya kotala nini esalemi na mboka oyo po kombo na ye ezali nzambe oyo abandaka mpe akamwisaka tobatela kondima mpo tozali kokende malembe na kokokisama na eloko moko ya motuya ya monene oyo ekoningisa mokili mobimba na kati na mboka oyo bapaya nyonso oyo nga naza koyoka lelo avion ya basongolo ekiti tokoyoka sango ya bapakala mpe kokita en tout cas soki baye mpo bakosala baaventure awo papa bibembe na bango ekotikala na mboka oyo po yawe nzambe na Kongo deja telemi mpe aza kosala tobatela kondima epai na ye likolo na se ekoleka kasi maloba na nzambe ekoleka te lipamboli na bandeko nyonso balekaki na kopesa matondo papa na biso mokolo malamu na bandeko nyonso po bozala ngo wana tosengi na bino pete moko na kati na bino asala mosala po ete bana somi ekolo Kongo batelema surtout baza na kati ya Kinshasa toza na posa na bango po ete bayaki te baza condamné te ke bazala kovivre na kati ya souffrance moniololo oyo ekomela bango kombo bamesana nango moto oyo amesana na pasi ezali moto na masumu ezali moto ya Satan
mwana na nzambe ya solo otobelelaka butu na moi tata nzambe ya mpungu tolendo otobelelaka solo te bana bilaka akosouffrir te soki oza konyokoma soki oza kolela butu na moi yebaka ke ozali na ran ya satan telema aloba eke naboyi oyo nyonso bayelaki ngai lokuta tobwaka yango libanda tobengana bango mpo ete tozwa kongo na biso na maboko mpo ete tosauve milimo ya bandeko oyo nyonso bazali kokufa mpo ete mundele bandeko nyonso bayaki mpo ete babotola mboka wana balingi makila ya be na kongo etanga mikolo nyonso et avec qui avec la complicité ndenge tolobaka tout le temps ya 3C na 3C tomoni religieux eza na kati wana christianisme eza na kati wana na kati ya 3C tomoni les multinationales sont là MONUSCO oyo toza kotelela butu na moi po ete tobengana bango tomoni l'occupation eza wana batuti na baoccupant nyonso baétranger eza wana objectif na bango biso tobondela kaka nzambe toyeba valeur mabele kolo kongo te tolela kaka nzambe akosala obien tozwa makambo maboko tobengana banguna oyo bazokosa biso me tozoyeba te tozolobaka non man ekita mapa ekita lisusu totondisa mapa nzambe akotondisa meme ovando na ndako soki ozobelela ye okozwa tiaka elikeya na nzambe nyonso wana ezali maloba ya baoccupant oyo bayelaki biso yango voilà matondo na oyo nyonso alelaki biso mokona lelo topeselaka na biso na 20h30 mpona information na biso du jour merci na équipe mobimba ya papa na biso prophète Jonathan Moussoussa esika ozali na bandeko nyonso bazalaki na kati équipe na bino matondo tata nzambe nzapa nzakomba kongo mongali vidi mukulu nzambe ya mpungu tolendo abakisela bino papa biso tobengaka kombo ya bakristu wana suite Simon kombo ya papa wana ezalaki mvuluzi kimbangu Simon toyebi ete matondo papa voilà ingeta ibo